Ndiko le maru musambi Bersit. Stade ndenge zane tondi mwa ete. To lelie sweza ki mutu mwa la mukambi ala muki en tout cas bato be ba lelie ba masha bani ba lombongo ba frère Patrice ba lelie fort donc moyete ndenge zane za kotonda ndenge za mulunge moyete bato ebele ba la malamu na ye ngamoko na za mwana masina to lelie pe mingi na pesi bande konanga masina mbote mingi en tout cas kuna za koinda moyete ba lelie soki za kamuto ala muki me mutala mukambi mutala muki en tout cas to lelie ne sengo mingi to lelie. En tout cas, napesi merci mingi. Napesi bandeko na ngambo te na masina. Conseil na opesa bandeko na ngayo batikali. Donc baleli ndeko na bango malamu mingi. Esengo tro bolingo balakisi na ndeko na bango eza malamu. Merci mingi bando balandi à www.nasfortv baimboka et puis baïser Marie Misampoye abana kabula na été tara seranda zala ki motema malamu yeza la artiste et comédien bazaki batunaye prévendre bomona ki ba film mingi à présent Caleb bano jona ndaku na ye eza bayi profane batunaye yango moni ba artiste bomono veut dire pomba zawana albike chimanga na moni micro na Nasfortv micro professionnel caméra professionnelle. Vu que c'est un mari qui m'a boyé, il faut un aloba. N'a habité sans plus tarder déjà à mes côtés, Motende Konanga. Oui, Motende Timanga. Tout le monde a dit dans ça de martyr, Naliwa, il y a maman la sœur Marie Missam, le penaro Kundama. À côté de ma belle, n'a habité quant à eux artistes, comédiens, n'a habité pas au sentir en Ndengenini. Donc, à Tiki Bisso n'a pas si à Makasi quoi. Donc, maman a choc, on a nous te jouer Bisso artiste, te jouer na Bisso choc. Mais il y a Sœur Marie, donc incroyable. Incroyable. Mais il y a Malam Mounamoni parce que Azalaki Malam Mounabatu, Asale la Kinzambe na Bosolo, et Lelo, au moni batu belé ba yola dans la stade, ba lana ba pelouse do choix ezate. Au mona maman ba papa ba tiki ba na ba sundoli ba ndako ba yola na ba pelouse c'est que et ngola sake mutu azaki Malam Mounabatu. Donc toko bara ko sala Malam. Mais na pesa conseil na bandeko nyonso ba Holanda biso s'il te plaît. N'habite que car artiste, car musicien, non. Ils ont concerné tout le monde. Tout ce qui a rancune, tout ça la malam est belé. Cause en a jalousie, cause en a likamuna mutu, dans le sens moroté. Dans la sœur Marie. Sora zaki rancuneuse. Sora zaki ma bena batu. Et c'est un témoignage à boy. En la population boy. Qui dit que asali malam est belé, non moni batu ba ko rendre ba dernier hommage est belé. Population autour pour la sœur Marie, ba autorité en mboka na biso ba ekotonda batiki ba bureau batiki mambebele pour la sœur Marie na biso. Donc en tout cas toko baga ko sala malamu. Tozole la monde entier de la sœur Marie disque ne pezala ki déjà na studio déjà pour ebima mais yepé ayeko kufa. Donc nzamba juyepe na bon moment azaki na retraite donc maman na biso auti na mboka France abi le bena de suite fait mbok kita bon mata yebena na kokita mabele ako se kusa sœur Marie donc ce boka son Lazalo le pays bena sœur Marie ko se quoi ba ko na tema ko se quoi na habité d'après yo ozola ndenge nini alobi ayeko se kusa Marie mais cette fois c'est quoi bon on les dépendre ensemble ils ont dépendre ensemble donc total est ensemble. Total est ensemble. Ok, merci beaucoup Pomba, bien parlé, Natikio. Je pense qu'il a bien parlé, il a mis le point sur le Z, surtout qu'il a conseillé à payer un bon conseil, à Banabino tout petit artiste, un beau capitaine. Mais Pomba de Rotika est beau, un peu artiste, n'a habité en vu que nous le biquons pour la sœur Marie, c'est maman Makasi. Naroka Banze, Mounanze, ou la sœur Marie Olingara Makasi, on m'a un peu coupé la bande de Valandia, Nasfortv, Baeba, Pomba Pel, Ngaranze, Moussa Marayemba, sans plus tarder, micro Ngamoayo. Naïm, on a n'engagé Pomba bien. Pomba n'a n'engagé sur l'anguille, Yokara Yotara. Bon. Vraiment na raison na sœur Marie quand na chanson moko na raison na ke mingi na nzemune ya saint niara ale kotiko ne mona mais so za kanga bongisela ngai mais na regrette ne na out na kenelo la jeza bengane nga pour le sel moiba côté lola na jezi ngai mais na zonga ipo na lola Marie Abio Baibie Chombo, Jacob na Abraham Bapuyan Babike Pecho Mutalekan. Ya omoni Jésus Zongsenga na mo kilme na santane na lola ba na ba manzela tembe. Mais y a pas à dire. Mais na suna chanson ne moko ya sœur Marie na raisonnara. Ayembela ba bato bakabaka. Ayembela bato bakabaka. Na yoka ka valera bakaba na sango valera bakaba ba souci nyoka. Man
na nzembo pe abwaka père na ye abwaka pe biso po biso tonolia na ye oka ekiri bangulu biso abwaka biso nazalaki na bambongo na nga bomengo na ngai nyonso nakoma kolia na bangulu kolata kaka na bangulu anolia na biso tiye moka yo réussir à la kena ya songi ndaka baboti na ye donc natika la l'aise ya pas na di donc merci nayebi ke Sandra Bossio mazolanda nga na direct à Lyon na pesio bambote donc Gaël Izatonga na pesio bambote na Lyon Don Samouraï na pesi bino to bambote bana poto nyonso bajogo na biso pe lisusu bazolela donc bozalaka courage bobeta bale toujours eza makambo nzamba zwaka pe yepeka muto aboto la kado. Ok, merci, ça on est fini avec Pomba. Merci mingi banu balandi à www.nasfortv toujours na ba ke no bomona bandeko basio balati ki bomisa mu kati na bango basi ki toka mboko. Ya mingi na loba ki yo artiste o beta musique o koti na studio na yo sala musique ki toko potan lobo ozala te bandeko balata ki boyo puis ba capter oyo bandeko loba. Sans plus tarder basi bonzenga mboko basi décorer na ba chouchou na ba bilamba tina sa makolo ba komeka pe ba pesile na ba na oyo na azana ngambo na oyo ndeko mbote na yo kombo nani. Bonjour, kombo langai Nachel. Nachel na mono betiki mo bimba ser Marie Banana linzaka tina suki. Ni ne tindo olata ki bo Marie misam kati na yo. Bon, ala ser mona lingaki mingi. La petite pina la taka lokwa e bato bien nga da Marie misam. Konda kufesa lenga susi makasi. Ya ona yoko lela ena latika ndinga zala bato ba bien ka Marie misam pona lingaki mingi. Après la colate na nwana olatiki bo Marie misam kati na o sentir ndenge nini kobungisa mutwa ser Marie misam mongongo wana est-ce que na habité ça le passe na motema beka pe o se défouler nanu ni ne sala kati na yo Izo sala nga pasi makasi liwa Marie misam esa nga pasi do tozali na posa na posa ne sile na nte akufi atiki biso te ebite so tokoza suva kitoko bongo lokwa ya Marie misam to na susi ne makasi to singa nzamba sekuse takosekusa po voir wana na babiye mana. Ok, merci na habité tant que Olinga ser Marie pe makasi na bandi moi sala e belé banda soki na 1900 combien na habité le susu moi nze moi en tout cas moi pratiquement muke oyo e kanga bongo na yo osala bana poto ba ke non ya so benande ko moi so benanga ser Marie ya so pour la tibena ki mobimba na ye moi nze muke oyo yebi na linganze moni mingi masolo akati mina ibo yemba vraiment bien ti. Ok, merci, veuillez comprendre que non elle est émotionnée plutôt à koki ko s'exprimer té donc moi si mbote na yo Mbote papa. comment on a ni Kombo langai associé. Associé? Oui, associé. Digi, comment on est associé? Non seulement qu'elle a dit que bon mari misamu, mais comment on est pas associé? Associé, ni ne salo ola tapena mo bimba ser mari ba roba milai boy, ni ne salo ola tang. Ser wana aza ser mo aza artiste mo aza ki soko yemba donc to se retrouver banze mo nande ko consoler biso donc liwana epese biso passe. C'est pour cela to décider ki to ba ki to zera journée de la femme te que to tongisa. Pour na ser pour nous rendre dernier hommage. Yana to sala ki ba robe to ye awa to lela na elong to lela pona ye. On est bozangi pena pona libela. Pourtant to kufera tozonga susute na habité pas signé ça la katina yo pena kozanga ser marino wana o ke soit telemi ba simili sangu akolengi saka liboko wana habité tozangi lelo pona yo okoloba nini. Toloba nini babi l'homme n'est pas maître de son souffle. Oh quoi pesara ye mokazui. Yana to sanzambe. Mais toi que non musala nzambe moko uti mikila poto bena futi bena bien paka tina Congo pour ko seku sa ser Marie et puis absinga ki le bena sola ki na absinga chimanga ba kita ba mata nana musika te mais lobi bena jour J encore ser Marie kene kapaba kizana libulu na ko yana bena gi le boko ka bo ezana ngo yeta bi ke nzamba tindie tango tshaka bo ser Marie telema ce qu'on a habité ne bolati da bobo leli ming so ki ser Marie seki boko kima to boko telema Toloba nini d'ailleurs toko tango douce te toko ndo pete po ba ise biso so to ana kondima to sa miracle koleka o ya salaki so ne boleli bo so seku a bibela bo kima to botelema on se ko ezora épisode nous c'est fois créer sous l'homme c'est aussi pas nzambe te vite. Ok, merci bien répondu ma chérie abaye moko te poto sukisa na openda na habité na minga mwasi penda na bela chouchou na yena bo muindo wana ki ser Marie wana mwa mbunzu na ye na mwa miss ni wana ko la yeba na yemoko Mpongo, c'est ça non? Habité. Après ça, comment on est ma chérie? Kombo la Bertina. Bertina vrai chira mboko yo munda ser Marie, mi so ser Marie, munda ser Marie, suka ser Marie, ope ser Marie na habité. Le ser Marie no azate ozangie, passe na motema. Ni ne saki olata ki boye oyo, mais pour expliquer bande balandia poto, ni ne saki olata ki ma ser Marie wana.
nalati yango mpona bandaki osepesanga makasi donc azalaki mutu oyo vraimen bandaki olinga makasi nandaki olinga ye mutu miziki na ye na baluki na ye donc banda osepela nango vraimen makasi ti ndenge akeye atiki biso na susi makasi vraiment. Est-ce que oyebi ke atiki mwana moko ya mwasi une très jolie fille hein? Na age ya Ruth siko mpona mwana mwasi ko ye mama bino bolingaka mama makasi siko atikeli bino mwana mwasi Ruth na ye te mpona mwana wana mwa message moko okolanse mpona ye ya consolation okoloba na mwana wana nini? Mwana wana nzambe aotiki te nzambe azala na ye kaka ye mpe atika mpe kaka kosambela te akontinue toujours na osambela nayokaka mpe ayembaka akontinue kaka. Est-ce que nzembo nini oyo oyebi ya sœur Marie esalaka bien? Donc na banzembo nini asepela vraimen na nyonso banzembo oyo ayemba esepesanga mais oyo nasepela nango su makasi ezalaka saison. Okobeta ata mwa moke te? na oyemba. Ok, merci. Veuillez comprendre que les caméras sont là. Bon, Mounouki, ce télémile bosso na eux, Kim, ça moi va penser. Mais merci beaucoup, mes chéris. Vous êtes tellement gentils par rapport à Sœur Marie Nabino. Vraiment, merci beaucoup de bonimi. Toujours Abino ba image yango. Kuna na si ma caméra, mon ami perso privé en moko ko veut dire oh ami nanga. Au côté ma ngana yo subi ok kuna longwe. Déjà la grande là si benga caméra. To ma moi pose muke po baza ebelé. Veut dire Sœur Marie ku tunga mo sala nga vertige bana poto. Ba donc rien à dire. To ma pose muke po tout bande muso basi na mi belle pe ba relebela par rapport à Sœur Marie Misam. To marquer me pose muke na Nasfort TV na Sima Régie. Merci Bando Balandia www.nasfort TV balbi venaya Marie ya pembe. Hein? Ya pembe quand à côté ba couleur ne belé. Bino pour ne pas citer ba couleur ango, alabi chimanga pe fona pese la pona Sœur Marie. Poza nango pamba tena tiki ndako na biso musika. Na simbi saki na nga cher, na petit talon na nga cher. Pona tamola tina sa le martyr pas maté parce que Sœur Marie wana ata mutu moto tika bongo te. Il faut que tu aies tout capona et pour ça éminer na mboko na habité ndeko na nga pona tiki mbima ya Marie na habité pas signé ça katina ni tini bina on la tapina botika bina na musika o tina ça de martyr on ni ba risque mibi ya ba accident par pour la Sœur Marie na habité au kolbana ni par rapport à likambango ni ne tindio et motivé oya. Bon aza vraiment sœur on a linga makasi souvent l'église na sambela kana linga mi ko yemba banzembo na ye donc aza sœur moko édifianga memanga vraiment na ba niveau moko très élevé donc liwa na epesinga pasi voire même na kimi même ko travailler TP et on a parvenu na ya donc on a les longo na ba sœur na ngai to la sœur na biso Marie Misam. Veut dire que yo pe oyembaka. Ouais na yembaka. Est-ce que parler moi morceau moko pour na bana Nasfort TV. Et ça sera aussi une occasion pour notre carrière. On a habité un peu pour le thème de la à la qui vont moi le fond de remplacer n'est-ce que Marie Sarah on a habité sur Betandé Mounine. Saison. Ta saison. Saison séchée à la capée, saison de pluie. Tanga moye à la capée, tanga boutou ezalien. Moi si na mon balion, li solo c'est la c'est juste ça donc. Ok, merci à Betty Beno Nini saison. Vu que pas c'est la Katinaye, soit continuer na boy à quoi na sia là quoi. Merci ma chérie vraiment nzamba pambola. Même ming Sœur Marie atike libino azate. Mais gloire à Dieu pour atike la kibino. Bébé rythme na biso quoi tiki rythme moi moi sinabité olbani pour moi na rythme moi conseil ko pesa to ba force une ko pesa moi na rythme. Bon justement na koloba nzamba pesaka nzambe pe mutazwaka eze bandel pe suka ya mokilité toza ba passageur na mokili c'est juste et fortifié donc azana makasi yesiko akoma loko la maman na ye nde maman na bando servir nzambe ye pas servir nzambe bolembu o azo bolembu teke loka maman kufi na koma payante justement na ko fortifier asa la nzambe na ya kotika ete même si comme orpheline de mère donc nzambe otika ete on me jusqu'au bout. Merci beaucoup, bien parlé. Je pense que ma chérie là peut-être tu me suis en ces moments Ruth Missam vraiment courage et moi je vais encore ajouter un petit truc soit courage parce que nabi oyembara déjà alors ça se fort olé kato comme est-ce que maman a comment quitter jusqu'au commissaire bisoana. Merci beaucoup kuna la ma caméra mon ami digital la grande l'artiste tout complet le héritier du trône tu remarquez pose na moko bébé nous ça na régie bande balandito ko bara toujours bon o ali bosona biso un étudiant mais assez privé nae aki mabakour nae ka pona Sœur Marie c'est pas facile mokili mobimba tana niveau wana donc moi so ati mutu na sema sali ya minene betija ba kimi ba université ba maman ba boy côté ka voir même na bureau ba boko musala quoi na habité azana si présent il va se présenter dire à son joli nom. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur le journaliste. Tu t'appelles comment?
On m'appelle Sublime Okambi. Sublime Okambi, tout le monde a un accord, il y a Sœur Marie Moussam, je sais pas, ni les pousser, hein, de quitter, d'abandonner tes histoires que tu allais faire, venir jusqu'ici pour assister, ni les motiver. C'est pas de nous dire. Merci pour la parole. La Sœur Marie Moussam, c'était vraiment un artiste pour moi préféré dès le début. Vous voyez, je même interrompu mes cours, tout ça parce que je le préférais vraiment par ses œuvres et puis etc. Et en plus de cela, je ne m'attendais pas de voir une masse de gens venir comme ça. Je m'attendais parce que je m'attendais même qu'il y ait peu de gens, mais à ma grande surprise, j'ai trouvé sur 100%, 90% de meufs et en plus bien habillées comme si c'était un 8 mars. Ouais. Elle a laissé une fille au nom de Rite, sa fille chérie. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourras dire à cette fille-là, hein, des mots de consolation, de petits conseils sur cette fille? En tout cas, après la mort, il y a une autre vie, hein, donc ça arrive, hein, elle a qu'à s'y porter. Donc tout le monde, c'est notre chemin à tous, quoi. Donc juste dire qu'elle puisse continuer de faire mieux que sa mère, donc voilà, qu'elle supporte, quoi. Merci beaucoup, bonne journée mon frère. Dans notre Djali, quoi, on est ensemble. Ouais, on est ensemble, big up. Merci beaucoup. Tu as marqué pour ce moment. Dans ton cobar, toujours un artiste, il veut dire un artiste, comédien. Le petit manganga, pour la Sœur Marie. Ti, bon. Veut dire, DJ, hein? Veut dire DJ Kunga, la Suisse, le PDG. Nayomoko venanga Pickle Chris, Nayomoko, Pickle Chris, moi la chang, ouais d'ailleurs, moi la chang, c'est Maria, moi la chang, solo bien confirmé quoi. Nayomoko, Tio Imuluba cher. Moi c'est un JRP Daniel, artiste, nakomo a G-Love, a comme pas PC la nine mémé awawa, atira ba répétition nae, atira ba tournage nae, aka po aller la Sœur Marie. Na habité monde konanga, maloba ngambo yo G-Love na biso mboko. Ouais, merci Fiston Chumanga pour la parole. Ça dit, Sœur Marie Moussam Batoutou, qui est comme chanteuse chrétien, il y a un biso RDC Congo. Et ceux qui vont tuer, ma partager ma dans un zème au ayemela qui biso pendant temps au azaki na biso lelo Sœur Marie qui est vraiment donc qui vraiment que la Sœur Marie n'a pas côté bien sûr que toi qui n'a pas parlé mais les jours il y a entraînement il y a Sœur Marie Moussam. Vraiment, il faut que parce que Aza artiste, bien sûr, Aza donc chanteuse, donc chrétien, artiste comédien, mais ensemble business toza ba artiste donc il faut qu'on ait que la Sœur Marie Missambu a kofi atiri biso. OK, merci moi comme Ruth Missambu, une très jolie fille na habité Robani pour moi na tikala na moi ba motivation moi ba encouragement ko pesa moi na moi si d'après G-Love rôle banana nini. Bon pour na biso moi si Ruth Missambu place ça allait vraiment vraiment motima monene quoi mamu ya ebe bien mamu ya liwa donc ya rapona mutu nyonso tout vraiment exactement fait moi pour na yete maman des gens qui vraiment pour na ye o atika la biso vraiment tout tamulanga malé manza mais osonga biso to kuma timu ko donc e pesa mela biso. OK, merci de comprendre mon ami ara ndemo na fiso chima moi likukuma na bonya na le bise mingi akanga ma awa maman na maman chérie maman Belinda Kalamba okomona ne Kinshasa ekolela ka veut dire Kinshasa eza ko bouger veut dire commune à Kasavu be tomber quoi dans stade de martyr donc na banga petit 12 ans on dit et quoi c'est tengami déjà hein kuna la simba da tengami ka tote okoya quoi donc bana poto mokili mobimba bino ba artiste tout congolais concert gratuit na pesi bino botel exemple la Sœur Marie a koufi mais ba boy ko tika na banda betija ba kimi ba université ba la classe ba kimi ba école ba maman ba kimi ba zando ba papa kimi ba bureau pour la Sœur Marie ça prouve que non atabo le bibilo ba surier ma mbuma musala na sala ki le to moni yango ko donc veut dire yo po tika line ronanga zo conscience tika kiboyo tika minene po ye anoko pona na yete vu qu'il y a un reponateur qui peut minene été il y a un moni mokili mo me bouger quoi donc toi ah to jali quoi hein to jana quoi le baki to lemba to jali quoi hein bomoni ba maman kilo à Congo ba maman poids amoni na musa biti manga pousa na ngapena loba pour la Sœur Marie na linga caméra te na linga pe micro te mais pour la Sœur Marie il faut na loba pour na tiki ndako na tiki ba na na minute na biti so nini oyo ba osala mais na ndimina pour la Sœur Marie et puis mingi moi conseil pour na mwana tiki Ruth sans plus tarder maman na biso azali wa opia na kombo na ye maman kombo nani. Maman Odette. Oui, maman Odette na mono relativement qui toko makasi na photo ya Sœur Marie na biso na passe na motema. Maman na habité sango oya mama to passe oyo ya Sœur Marie oto consommer ndenge nini maman na ngai esala ndenge nini na kati ya motema na yo. En tout cas, là na yoka kisango c'est kinga pa en tout cas passe makasi lokola pa ndeko na ngai. Et touche kinga makasi pe na lela ki mingi. Do ti lelo kuna zo lela kaka. Do eza choc mo to zina kata mboka na biso.
ya mama na ngai sœur Marie na biso asala biso banze mu kitoko pas sala musala malamu o ke bino lelo bokoki ko supporter banda ko te boni boya awa na stade de Martin na commune ya Kasavu buna habité atikele biso mwana moi si kitoko na kombo ya rythme na opa yemba kana na micho mwana ngo akomi sentir na délaissé pour o mama azali susute yo etant que maman moboti o t'appelle ko maman na micho na habité moi le bamo ya kitoko o ko le bela mwana na po sala moi bientôt consoler na habité maman na biso o le bamo muke pona mwana o rythme. En tout cas nakoloba pa na Riti a continuer misala o mama na ya bandai kosala alemba te a continuer nango tina suka nde mama na ye ake nango tina suka ye pa lemba ta continuer ka bongo. Mais au début que étant sans Marie comme elle qui ça la passe ou là qui mingi c'est la prouve que non o ka banze munaye et puis o linga banze mwango na habité pambe banze mwatiki e bele po yemba penza ayemba pena mwana mwasa na yemba bande ko nanga bino buzana katsa koyeba mama moi morceau muke o sœur Marie asala o pena o linga o sala la biso bande balanzi à www.nasfortv et c'est ça yemoko maman Madodi depuis Canada pour atteindre son minute na yomoko maman Esther Bito ta maman Véronique Motema ya Willy Mose à elle seule depuis Canada na Montréal batala pe bayoka et c'est bon moi morceau mon cœur Seigneur je te connais mon âme sincérité de mon cœur je te connais la valeur ngai nakimako wapie kuna na se ya mai Yesu yo ozalio koleka mapata ovanda pona yo molimo na yo na motema nakimako wapie molimo na yo na motema nakimako wapie Yesu yeah merci beaucoup maman mon chéri merci vraiment merci na minute na plateau na show veut dire inaka mabe veut dire na komi tunaka veut dire moto bato belé boy et ça est émotionnel comprendre oui la maman elle est là à cause de la plateau nacho et il a ma bébé nacho spécial il y a sœur Marie Misamou maman na biso mbote na yo mbote papa maman kombo nani comme la maman Mado na biso ando ya maman Mado dio depuis Canada maman Mado depuis Canada ndo ino yoyo ngo eliwa sœur Marie ozo consommer ndenge nini et ça la ndenge nini maman na ngali baba ndo bananja mo klima bayeba en tout cas eza pasi penza mingi na motema po en tout cas pour na maman Marie na ebité ezaka ba émotion kaka donc tozaka na ba émotion po tondima te po to koma ti lelo ke lelo vendredi azotika biso en tout cas eza mawa mingi mawa vraiment donc talaka mokili ndenge ningani talaka mokili donc na ebinde na koloba te talaka misu na nga ndenge komi po na leli mingi donc souci makasi mais nzambe amoni kolena bino sale pe pasi a bougé mon sale numéro depuis France abi maman la so kita Kinshasa kende biki selanga Marie la muselanga Marie maman lobi na buto abenga binga chimanga ngate ata lobiti est-ce que va sœur Marie va continuer ma belenga bela ya wana ponza matininga na ko tia bo sœur Marie telema so que sœur Marie a sécu na habité maman est-ce que boko kima to boko lela kana bolela wana habité o le par rapport à question wana merci papa en tout cas pona maman oya ye pona nga nalingaki asala action wana tomona yango mais lokwa bapekisi donc tondima te mais lokola elobi kaka ke o akokende ntina cimetière akosalela yango donc tokima te po tona posa na ye toya nde toolanda ye po tomona alive na misu tomona yango esalema na nkombo na Yesu atiki mwana mwasi kitoko mwana mwa muke olela pasi azangi maman trop jeune maman amona taba kokote atiki maman na ye surtout que atapeka ka ye moko maman tiki na bito yo to ke maman mwana otalo na minute moi conseil repesa mwana to ba fortifier ye nzambe asimba motema mwana oyo donc tochaka mwana na babondeli donc azalaka ndenge mama ne azalaki na bolingo mama ne azalaki nango donc azala kaka donc eza eloko moko ya pasi ya biso eza lokwa nga mpe nakufi mwana ngai atikali ka na pasi wana donc tosoutenir ka na mabondeli na baprière arozwaka makasi. Merci maman nanga nzamba azala na yo tili fobo kando lobi nkolo malamu. Merci. Ouais, elle n'est pas toute seule. Veut dire toko lobaka kaka po ya lelo ezalaka boye ndeko nanga disa ko lemba te simba lelo munduki wana oyeba ndenge swaka na maboko kwa mama na biso na yo moko masa nanga G-Love babi yo penza to boma na sima ser nanga mbote na yo mbote papa namuka kibomisa mukati na yo suke bele robe spechi ba munene o na photo ya ye moko ser Marie sango ya liwa esa na passe ata toko seka même te mais eza ko suka makela eko tanga na kati kwa na ebite mama nanga sango ya liwa e sala ndenge nini ozo konsoma ndenge nini surtout que le vendredi ser Marie ok depuis pour na libela na ebite sala ndenge nini mais ko po loba
En tout cas, papa ezali pasi pe mawa. Po mama Marie azalaki sœur moko azalaki malamu. En plus azalaki sœur moko azalaki na boboto. En tout cas ayebaki ko kabolate. Azalaki na social na mutu nyonso. En tout cas naza na souci makasi. Naza sœur na uti musika na vandi ate na uti timbinza. Mais na yene fils ka pona ko kabola mawa na famille oyo. Na pasi oyo mama apesi biso na mutema donc lekeli biso donc ni koloba ke biso pe bato totikali totambola lolenge na ye. Si moi, moi, ça va yo. Moi, un petit mot gentil sur la fille, ça l'a bien, moi, encouragement. N'habite en gamme, on a nini. Bon, pour na conseil na opesa pour na mwana na ya atikali. Donc en tout cas, eza mawa pe eza pasi mais ameka ko zwa kimia na motema na ye pe atambolaka lolenge mama na ye atambolaki. Zambe aosunga ye. Ok, merci, bien parlé. Malheur de Marie Kissamou. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. On est ensemble avec tout le monde. Il y a des amis, il y a des oncles, il y a des fans. Il y a tellement beaucoup de gens. On n'a pas pu faire des interviews à l'intérieur. Mais je voudrais bien de faire des interviews à l'extérieur du stade. Voilà. Merci beaucoup. La chaîne qui corrige, ils ont corrigé, puis l'autre et sont corrigés. Et la vie, nous, ils ont beau, et je resterai toujours en naturel de dire, vous avez la paix, vous avez la paix, vous avez la paix, voilà quoi. Voilà, donc la politique va question parce que la musique va passer. Donc, pour vous dire que nous sommes dans l'esprit de Marie Missamou. Moi-même, je suis dans du début jusqu'à la fin avec Marie Missamou. La petite robe naïe, qu'on a pour mais de l'autre côté, c'est Arda Touran. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonjour le soir. Pour se faire la mini, comme on a dit, même en mini, pour maman la biso Missamou, Tiki biso, accueillir les lots, improvisation la bino. Et mon thème la bino, il y a ça dans mon thème, il y a na basi, il y a na sembo, il y a na keti, il y a na donc il y a ça dans comment est-ce que mon thème na ils sont ressentis. Amen. Mon thème là. Eza na esengo parce que akufuta tunakuwa Amen. Tu dois savoir à simila sagna akiri mais ko c'est so poste non ba to li ke me boy donc to poste de la kinanu fala zala nanu akiri ka boy donc ko c'est so poste mwana mais ata mo ko ata mo na mbanga nzambe ata mo na osela nzambe ko kanga mpati mo ko eza makati ko ndele na mboka ko nzambe ata nzambe moko ya multi-système aza capable ya kotumbola pe kwa mama na kisima. Merci beaucoup en tout cas les sengoana nalingi ata nzembo moko dans l'ensemble biso de soto yemba on a tout honoré ndeko na biso somme na invité so ibina bolingi nzembo ni ko kapela oyemba en tout cas na oyemba to yemba kaka biso nyonso ensemble quoi. Salela bikama yawe salela bikama yawe
nalingi nazwa nanu ata papa moko papa wana ayebisa biso comment est-ce que omonaki matanga ya lisamu ndenge bokaki avant que tozala bastar mosusu bazalaki ya place bacomédien bamusicien bapoliticien bajournaliste n'en parlons même pas donc Marie Misambo bazalaki aimé partout que ce soit dans la population dans la musicien dans la journaliste tout le monde donc mutu nyonso adonai Marie Misambo papa organisation matanga mpona yo eleki ndenge nini Bon, mère Nangaï, merci pour la parole. Je suis bon, le Salingara, Mawamindi, serre, mais ça me paraît serre, mon proposé, à la serre, mon normal. En salle à table, il y a comme un et par un moi, un baki que non. Naï, naï, pas ou à pied, dans ce moyen de terre à fort. Il y a des expressions finalement. Donc, finalement, mon bimba, il y a un thème pour les femmes. Ce qui n'a pas ça pour maman. wana matea na ino mateteanga na nsengo wana mais sikoyo eloko esali mpasi na gouvernement ndenge nini ebembela ye bato bamona yango te emene akufaki na pelipe tomonaki ebemba ye mene ale molo tomonaki ebembe na ye kwa bato mona ebembe ya serna biso balobi boleki ebele bozosala désordre yango wana bamoni kese batiki kongo wana bokopanza ezalaki lokola bango bakobanga biso peuple te bango baa bamilitaire bana mandoki bana nyonso balanga batia ordre ya mutu na mutu personne baleki atali corps elingi ezala normal elingi ezala ordre kanyama ye wana mokonzi aza colonel na ye général apesi baordre na ye balina ndenge kisoda kasi ya balimiso baza soda bameli na ndenge kisoda voilà la question est posée est-ce que nous sommes soda pour pas de mener la ndenge kisoda merci mingi na bino voilà merci papa maman regret mingi mpona banda lelo bameka suma te afwa te parce que jésus moko alobi oyo bakondimela ngai bakosala miracle koleka kutu ngai alors mama wana aye na foi awuti nango Maroc oleke basangana na foi ya bapaster na biso basala miracle mama wana bamisamu alamuka mais bapaster ya mboka na biso baminimize mama wana bakoyi bawangani mama wana alors bamenase mama wana alors ezalaka te toyebi te esko foi nini bango bakoteya biso alors foi na mboko eza te or yesu bato nyonso abikisaki à la fin jésus abi ta foi ta guéri alors mama nazalaki na kondima nga nayebi mama tumba na bamboka libanda asalaka bagrâce bato balamukaka mais ekomi na mboka na biso boignore boboyi ye c'est regrettable bapaster boti kokosaka biso toza na kondima te bapaster binene bazalaki wana bapaster biso toyebi ya minene ya bobongama te botika bamonana bobongama mama wana asalaka sangani brasa ata remplaça edina bala oyo akopesaka mbongo bascro lobi na solo nasineke papa nazikoma te nzambe bameme na jeep loba mpe bameme na jeep lelo soki ser mari basapelaki wana telemi merci mingi bando balandia www.nasportv.com na banza bino bomoni ndenge makambo eleki et puis ndenge pe comme ma concert chéri na comme Arda Sawela oya numérica ndenge aseba interview na bando balandia groupe Sinar balobi expliquer par rapport ndenge bafanda na sœur Marie Misamou bodi rien à dire mais mingi passe na motema ka ndenge corps à sœur Marie que très tôt vraiment tout cela qui ont bon côté le bien on est on concert na online vraiment ça va tellement mal organisé bazu corps à sœur Marie bacha on a dit ba soda année ni soda
et puis tout le monde peut décorber ya bongo ezalaki quoi donc passe na motema na bandi mimbo bomoni yango c'est que notre impossibilité tout petit esika ba kokunda nzoto na cimetière ya nécropole donc vraiment c'est impossible même quand moi Fiston Chimanga tonton chéri soda makasa na Sport TV je vous dis juste un grand merci pour na bino de botela rabiso quoi donc veut dire oh bomoni veut dire na télé réalité ndenge elekeli un grand merci à toi mon boss kuna na régie na kombo ya bébé nourrissant Sis Kalamba merci pour la montage et puis coordination. Merci ma caméra, un grand merci à mon frère Nakoma ML, mon confrère. Merci beaucoup à Simon Caméra pour nous des annoncer. Bayebanga na moni bongo yo moko na kombo ya maman Madodi Oyi motebele depuis Canada. Maman Esther Bito Tamotema ya papa Albert Mukenge. Maman Véronique Amotema ya monsieur William Mons et ALCL. Na yo moko veut dire Serge Bola le prinsario. Serge Bola le prinsario ya veut dire rien à dire. Masananga JR EP Daniel Mobali ya Pembe. À toute ma famille, la famille Kalala. Tu veux parler à Fiston Chimanga, côté la page Facebook, na Fiston Chimanga, ou bien le numéro sur 143, pour aller l'autre, ciao là, bye, merci à plus.